quel est le étant parolier aux Okobanzembo Kitoko, artiste nini ya liboso oyo a bénéficié na Banzembo na yo, ou ya liboso ou le to découvrir c'était qui? C'est Koffi Olomide. C'était Koffi Olomide. Donc directement tu nous yeba beaucoup de parlez-nous un peu de votre rencontre pour la première fois. Il y a eu beaucoup de circonstances qui a joué l'intermédiaire, mais quand on peut vous faire revivre ce jour. Oui, c'est-à-dire que na ami nanga wana Raoul Dongala. Ngana zako imiter Foloko. Moni. Nazo meka ko imiter Foloko mais eza na bato so bananga kaka yo oyemba ndeti ngone bima na se za bato bayemba na se lokola ba Koffi Olomide. Voilà bato bandingo. Ah, dawo c'est la peine Koffi. Alors na kikuna mais idée nanga ezaki na kutana na Koffi te. Parce que baloba déjà que ozoyemba ndeti Koffi na bino, voilà mon akutana papa Wemba. Kuna ne na ko apporter parce que Koffi déjà et tu as déjà jarmoko. Maintenant on a commis place en haut, na loge au papa Wemba zalaki, ba tu es belé moyen. Les moyens accéder au solonana ezate. Maintenant on a tali na loge à Koffi boye. Azani presque yemoko. Na sika mutu mo mutala giwana. Là ah bon. Tina mona Mercedes moko ya verte boye. Couleur verte kangami. Il y a deux places. Nous sommes là qui n'a mutu. En tout cas, papa il m'appelle Azana Mutute. Il y a deux places kaka. Ok. Aïe moko na bubu moko na yeba vert, vert. Mercedes P verte, couleur verte. Mais na kotu na guitare déjà. Yesu ko muta meminga sous pas Gilles Masso. Moni parce que na période na papa il bazaki na bureau te. Vieux Gilles mutaki na bureau. Ko to koti na bureau na ye. Abibo, c'est quoi? Abib, Feli. Bon, petit nanga sala boulot kas. Là ça vieux boulot oyo yebi. Je guitare malamo pana bandi. Nzembo oyo suko ya Gilles Masso. Hein? Gilles Masso oyebi ndenge nazalaki. Mwasi kitoko santé ya sekoya. Mais il y a une confusion, Salami, dans la dernière émission, sur Salapaya, de Ronanga Nati de Colonne à PC Mbote. Quand il a nié à l'objet que Tchatchouza a Koffi Olomide, babi silence na yo et comme si bande rebelle, alors que Koffi Olomide Moutaya na Kombo na même Tchatchou. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a pas. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs na émission Nabino Baouta Wapi. Baouta Wapi oyo lelo ezo permettre bino bo découvrir les sous et sika oyo ba célébrité Nabino Baouta pour bazala sika bazala lelo. Et avec cette formule, je dis merci na bandeko tout oyo bo sepeli nango na moni ba commentaire nengeni boza ko proposer biso pe bandeko bolingi poto ya melabino. Et aujourd'hui dans notre pays, nous sommes fiers d'avoir un artiste musicien. Oyo lelo azo sala ba preuve na ye na ba domaine nyonso na ba dimension nyonso. Lui, il s'appelle Félix Wazekwa Mokuwa ya Bongo, Monstre d'amour. Oyo tiko misala biso des singles Paracétamol et puis Épaisseur. Et c'est avec lui aujourd'hui que nous allons vous faire découvrir makamu mingo yo to betaka masolo na banzela na ba balabala to mutuna mutape sa explication selon ye to reçoit pena vraie version lelo et pas na ye moko tozani sur place awa. Sans plus tarder tozo keni directement ya ma invité na biso Monstre d'amour. Bonjour. Bonjour Vincent. En tout cas, tous a tellement aimé. Il y a Zoyo Lissou na plateau Nabiso, la voix du peuple, émission Baouta Api. Mais na bane émission on a Constant Moko. Bilo rebelle changer fort et pas là. Net bagan. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe pour toi hier obligé bato bama ki ko sala mtamtama mo resuni manenge na hier. Na boko nizika maboko nezalaka soki ndenge nini yango bomba yango na baga. Mais là, on a évité au salon pour battre balobagi ming ou bien au fait c'est quoi le mystère? Oui, déjà ce que tu as dans le clip au paracétamol, on a qui dans ça la longue balinette, la longue bagan. Non, artiste fois ça la accessoire naïe. Très bien. Tu as bien un ustensile quoi. Donc à ça accessoire naïe, il y a scène, il y a vie naïe. Voilà. Donc je pense que c'est bien pour un artiste à ça facilement identifiable. Les leçons que tu as dit, voilà, moi, Balinette, même moi, il y a 8 ans, je dessiner. C'est ce qui est symbolique pour un artiste. Il faut que même.
tozaki na président moko Mobutu avec chapeau na yekaka ba lunette na canne ato dessiner mabe moment la alinga kumeka ko dessiner Mobutu. Je pense que le kola bato ba comment korelinga na ba gants ba lunettes ba biloko wana eza fierté pour nga. Message est déjà capté. Donc tant va balandi déjà c'est que va comprendre. Et là tout tu kozwa d'abord tu qui épaisseur. Oui. Eza bongo générique ya kitoko offert revivre biso sous marambo belé. Ba verbe ezaki na katiwana. Oui. Olobi moi ça zolinga noki noki. Pour ba no senga opé noki noki. Ouais. Malheureusement c'est ça. Comme peut mobali, olinga pe moi si noki noki. Parce que ça a besoin likamo ko boye. Voilà, tout le monde a un poto, ba misusu balinga batu pona kuzo mukanda. Ba lingi bena moi si noki noki kaka po so mukande bimi bon ça va. Tantôt pe mona kenai, so ba bali so moi si pena za olinga. Compé. Mais malheureusement, ils ont des amis en Afrique. Ils ont des amis en Afrique. Facilité moi comment na kolingana. Na bato ba vivant époque mususu et ça la ba motema passer. Tant ya ko réfléchir les a sauter. On dirait ba comme faut décider on a le même jour. Voilà, si on a le même jour on a payé, ba bani pe ko senga ka le même jour. Quand les agi bongote. Comment ban bolingani le lobo sepi makambu tu ya bolingo ka le. Ah jour wana kaka. Donc ngana lo baka bolingo il faut y là quand même. Ata une semaine. Oui bah est-ce que mouton passe à mouton. Vous appelez Lima. Voilà, et vous appelez il y a quand même une réputation à mouton ngo vana na ye. Tantôt c'est un assassin. Ah tantôt ça a mouton ngo ko salo mabe. Kasi le même jour passe à ngo kaka. Ka lelo. C'est quoi au monde ti lelo tozo ka ba solo ngo la bat organe. Moyo linga mouton ngo la bat organe. Aussi, il y a des gens qui ont noki, il y a pas l'ongoli organe qui ont noki kaka. Bosi sika mama. Bosi la ni gamba. Si vous passez la moto dans la bambanda, mais bambanda ba oswa na souté, ba mo se kana bango ba opesa na moto. Ce que c'est quoi yo moi si ba mibali no ba kutani, mais oli ba sili ba swana, ba solo na bango. Ba pesa ni kutumbote. Ça devait dangereux. Ainsi yo bo donc surtout so mo nyon bena na misu boye. Comme pe ko sala. Mobali ndi akutani si basi. Ah, on a commis problème quoi. C'est pour dire que moni ba ko swana ba bituma na vie ba tumoso ba souhaita. Alingi pena que non, mais ba solo linde ni vraiment. Ngana ngai kutu ba swana na bango comme ça na ko solo na moko to arranger. Mais bango mo aussi ba arranger déjà. Mais ba arranger nini. C'est ça le problème. Très bien. En tout cas, mais j'ai aimé plus dans le générique na yo ba crinyoso. Ils ont un message, ils ont un logo mutako retenir et puis au timing esprit à partage na épaisseur oui ba ko kabola na moni ba créer ba animateur na yo qu'est-ce que vous voulez vraiment communiquer plus précisément dans le message wana moni place moko anti-rebelle azoyemba celui qui en a un peu plus que les autres il n'a qu'à partager aussi la misère est partout dans le monde parce que épaisseur a bolingo eza moké to comme ça makambo yo épaisseur nango za mike to vimisa yango makamalamu oya mabe to koni se épaisseur nango moni Vincent je trouve mal alors ça la nga pasi na pasi oyo ça déjà en Afrique il faut to kosa na lisusu par exemple lokuta faut ça na bamboko ebonga moni bateau net Elon Musk l'homme le plus riche du monde a to kosi ole 1 million c'est pas grave mais net ngana yo bo mutali biso par exemple quand ne fiske $100 non que passe moins été donc to komi ko kosana ba ko kosa photo tikela ngo bateau yo babonga bateau ba donc ça dit que na pas si Afrique tout sous lokuta lisusu mais pas si soko maka munene soto longolika lokuta na bas ba to lo bandeni na bas faire nio surtout ya vie pouvoir et ça là mon maman Afrique ba no bonga nango l'Afrique est comme ça à cause du mensonge ba pesi mbongo sala boye o saleli yango teka soko site voilà. Donc on est tellement le côté zali, il y a en Afrique qui se sont assis. Tout ça là bas colloque, tout ça là bas entretien, bas débat, bas assemblée, bas nini, tout ça au Sénat. Vrai loi il y a ça là sur le côté. Pour n'anga pena faut ça la pena qui bas kangi au kosi pena, ils appellent délire. C'est ça. Surtout dans Mamboka. J'ai une histoire, mutu ba pesi mbongo ça la passe ça ça pont à venir, à quatre ngo chambre salon pas na bango. Donc on est temps bas kangi ngona na le côté. Bakangi te pour les mbongo bakangi ka pour le kuta pour mbongo mabe bakangi ka pour le kuta je pense que et ça la passe mingi le kuta bon pour na bisoté vraiment mais na générique ango ce qui est vrai biso nyonso et belé to zela qui comme on a sous G5
abwaka na kati ya album na kati ya générique qu'on a plutôt épaisseur mais tu remarqué on irait poser à battre facilité. Je peux dire personnellement je me suis dit il fallait peut-être yoka j'ai ça qui n'est pas yoka et na biloko ya kala mais qu'est-ce qui a fait ça azangi na ba crité ou bien ezaki kaka mais c'était quoi en fait non parce qu'il y a beaucoup de générique c'est là ah OK donc nazala qui obligé ya ko fungola sousuma moké pour espace na ye on a moni générique comme moi 10 minutes oui voilà donc ce qui a zala quitté les monsieur loko wana ngo zala te moni peut-être dans son ngo zala mais cri wana ngo zala te o ya boki voilà direct to fungola et puis générique pour na ye pour na pe ko froisser ba animateur mo sousouté to ko pesa espace moulaité parce que balobani donc vraiment générique on yeka mutabongisi moni za makamoko za ka ndema no ma gouvernement faut chana no mo batu ba Congo central bazala batu ya côté baluba bazala côté ba swahili côté bangala pour ko équilibrer donc na lingaki te yé mutauti ko zonga a dominer sikoyo générique wana. Ça meurt, il y a plus de 2 ans, il a préparé le générique. Mais quand même, un jour, pour penser que l'on va retrouver peut-être que j'ai ça qui a écrit sur mon socio pour revivre sur ma signature, par exemple, et tout, nous autres, ma mère, et tous les autres. Non, on n'a pas pensé que l'on va bon. Moi, on a culturel, l'on va contacter. On va créer. Donc, quand il y a talent d'écouter. Très bien. Ce que le cascadeur a salé le bien, non, on boit parce qu'il faut qu'on boire. Non. J'ai de très bons animateurs. Ça dit que footer n'a quitté le pays via Zalate. Moutouma Zawana par hasard Azate. Donc, il y a un babin à Abisso, expert. Donc, Moutouma Sogomoni qui tire le pays via. Net Mikolo, tu as un moko, à Koksa, comme on est Bella, à Koksa 18 ans à Mikolo. Mais soit Simbi clavier, le babo, pour sa âge. C'est-à-dire que mon dans le clavier, moi, mais moi, mon kika na âge. Donc, expert kaka. Voilà. Donc, En tout cas, plein succès. On a invité Bandeko tout beaucoup de biso beta Félix Oisé quoi na YouTube on a beaucoup de clips épaisseurs et ça on a pour la fête na bino nandaku bongo passer ba très bon moment dans la position bina. Allez-y faire un tour et puis abonnez-vous massivement à la chaîne na biso pour que vous aurez toujours ba actualité ni banzembo ya sikatu et puis toutes les actualités à Félix Oisé quoi. Parlons de paracétamol, je vous félicite. Na nzembo ya kitoko. Merci. Et puis na sepeli ne lo moko sali na nzembo ngo chaque musicien do sa vocal kombo na mopanzi. Voilà. C'est une façon de tekaper ba musicien pour mingi to yeba rabi mais peut-être dans so yeba pe kombo. Voilà. En tout cas, on a vraiment aimé. C'est qui la fille? Automona zemo banglais et tout ça. Ah voilà, comment est Solina? Solina azali métisse d'origine allemande. Voilà. Donc bon, il y a azali la culture pays évité. Il y a des artistes, donc il y a Manissi Kamena, il y a comme Mounene au Sakanate. Parce que le talent est dans moi, na Solina, na évité. Donc vraiment, na sengi batwa so temps ko découvrir. Abisa ki pe d'ailleurs nze mon aimo comme on bébé ça va. Ils appellent na net. So betika ka bébé ça va. Solina au mona. Donc non, la linga ki da featuring wana photo bana ko innover. Moni. Ah, il faut tout bana ko innover vraiment quoi, c'est-à-dire les mots suspects pourquoi pas. Mon ami na ki en allemand. Dit balang on a ba Russie, toi ba te belé le lot diaspora mouné les en Russie. Très bien. Au moment on a manzé mon abiso tout ça la allusion na Russie té. Na ki chinois. On a ba projet ngana za na yango wana. Ça dit bon. Tout nzembo na ki chinois. Et bandi peda chinois to. Parce que pour mes années bozuka chinois boyene na studio. Ngani na lo babo yo moni nengi ni na bité ya do corriger ti mukolo. Sota na nzembo ya IGF chanteur na biso Internet Biden na nzembo ya IGF ayimba na Kisakata. Donc Moussaka docteur moi Moussaka tapena montagne na studio. Donc à guider ce qui pendant combien de jusqu'à ce que il comme pena Kisakata. Souci na ngezali que il faut ba langue na biso institut national to utiliser kango et pourquoi pas international. Vraiment en tout cas et puis merci pour na Just Diena et Set and Play to moni bango ça nous a fait encore revivre le beau temps. Bonne nuit chérie, oh là là bien et donc to moni sous bilingue wana et ça lui vraiment bien makasi. Au kanisa gi to kutana gi par hasard. Na créé qui par hasard cela veut dire quoi? Ça dit que les kamusu yo monde salamineti par hasard mais nzoka ndé ba organiser par hasard wana. Ah, muto organiser pena que par hasard quoi. Yo ke na supermarché, okutana le musula master na moko bolobi, tantôt bozaki na problème. Okutani boye, tantôt mon appel okutana na permettre bo arranger problème wana. Mais le musu moko na bino, yé muta sali ke azoki fuite. Vincent ozana na supermarché boye. Na fuite wana yé pas s'organiser, abimi le musu na rayon mo comme kanit bokutani par hasard. Eza na type mo na poto, alinga moi si mo boye.
asepe na mwasi na mingi na fête mazumo ninga ko border te abino fona créer par hasard azui mulangi ya 20 ati kopo kwa ti 20 aye na ngo neti a trébuché donc a beti libako ka pemini mwasi na salaki 20 mbala moko ekoli mwasi na nzoto mo abia vraiment excusez ngai est-ce que dans un voiture le banda ko permettre tena accompagner ko na ndaku na ipana yo o changer nga na ozela nga na libanda parce que nzela ninga tika ki agnese lito ebandi babota na ipeba mais voilà donc il a créé par hasard donc ya kato na par hasard nzoka ipoko ezaki intentionnel donc bana baza par hasard te bana par hasard en tout cas bolingo ezwaka vitesse yango moko kotindika ngo te oui mais bato so balobaka bolingo fo kotindika c'est-à-dire ko entretenir ko bongisa en fait on a pena na wana yo moko bolingo batindika ngo te c'est-à-dire que soko lingi mutu par exemple soko lingi yote faut c'était parce que azana mutu oyo linga or mutu wana kutole mususu alingane pe yesute alingane pe kutu yete c'est-à-dire que bato c'est-à-dire que soko lingi mutu alingi te ko donc merci beaucoup nengo rendre nga service wono linga te pour na talima bo pa mususu. Voilà, c'est-à-dire que l'excellent air tout ça. Ou l'excellent air pour rien. Pourquoi on insister et pas mon toit lingi yote. OK. Bolingo c'est lokomo ça dit que ça naturel. Vincent on a été sur na bana. On a bana. Azana nzela. Ana nzela. Au moins na skota ngo bota mona na yo. Au ça le fort pour linga ite. Donc ça dit que non kutu nenga za na kaka na libuma mama na yozo linga déjà. Très bien. Donc bolingo ba force ngo ti so komi que non mais na bisana no mbongo. Na sala no boye l'air mususu wana zo tindika. Et comme le gars a mutuka moyo pela e mutuko ko pela nango te boko tindika ngo pe banda limité ti aéroport soki pela te ko pela te ezali te ke po botindi mutuka mingi nde soki ko pela non très bien voilà donc yangwana nazolinga ko te ya bande ko na biso baso souffrir mingi na makamba boliko omona mutu alingi yo te mais oza ko s'incruster omoni na verbe mona lobaki boye omoni mutu ozo lengela wana ezali sika babengana kai exemple dans biso Vincent nani aye to ka bobise na zate mutu la motion pe kitoko makamne so bien te parce que soki mutu aboyi yo et cause la casa fidèle pe na ndeko no mobali c'est pe là yo pe moi si soki baboyi yo ezaka ke mobali wana za fidèle na ndeko no pe ka moi si faut philosophie kaka parce que mais ogo forcer ningi mutu alinga yo ti et comme on misa bambongo on sala makambo na makasi ko balinga yo te ba olingane oyo zo pesa po mukolo pe otika bonjour kana eta obandaki nango wala donc mutu mo alinga yo te vraiment. En tout cas, ça c'est on a très bien compris nango. Bola me loba makapo na roi, ma BP loba makapo na roi. L'essentiel bateau baza d'accord bazali belé. Expliquez biso na. Oui parce que ezana mokonzi moko te même nzambe wa kela biso. Asala unanimité te. Ezaka na batu ya kela biso bazolo baza na ekutu te. Et en plus ba riche, ba milliardaire, ba millionnaire pour na bango bon comment nzamba salate. Ça fait encore plus mal. Les autres ont Fachi à diriger beaucoup na biso. Kuna na Braza tous na papa Denis Sassou Nguesso. Yo kasi bida ba congolais nyoso ba d'accord na makonzi na bango. C'est ça la règle de la démocratie. Bato baza d'accord ne baza libéré. Ata muta passé l'élection na 5 personnes ba votaki yende mokonzi. Et ça la makana ba classe, vous moto aux chef de classe. Dans l'entreprise, dans l'État, etc. Donc, bola mo loba ma pona roi. Ma BP ko loba ma toujours pour na mokonzi. Mais l'essentiel, bateau baza d'accord ne baza libellé. Alors ceux qui sont bateau baza d'accord ba komi belé, alors il faut se taire. Pour yoza minoritaire. Oza na ba argument ba savant mais malheureusement boza minoritaire. Règle de la démocratie ça numérique, ça dit nombre. Donc nombre ndé soko bato balobi que 51% ya bato ba voter mutu boye. Bino ta boza ba savant 49% bo va na ki savant na bino bo excusez na donc yango no moni faut démocratie côté la biso oyo bato belé ba poni faut te ba ko s'incliner au salela volonté ya bato bazalaki mingi ata boleki bango na mayele malheureusement baleki bino na nombre voilà et na tant lobi boyo permettre ngana fungula la parenthèse mukie kaka c'est vrai que nous parlons de la musique mais tant lobi makamwa mboka ba roi donc permettre ngana fungula la parenthèse pour vous poser la question. Personnellement, vous êtes un artiste musicien très intelligent. Parmi tout ça, et démocratie, les lozo mon. Oui, démocratie est allée parce que l'opposition est allée. Et c'est quand l'opposition est allée, il y a comme anarchie, il y a comme dictature, il y a comme belé. Tout ça, la forme, il y a gouvernement et belé.
totalitarisme, on a capitalisme, donc ça n'a pas été belé. Mais la démocratie, ils ont dit que le peuple est voté, tout loi ya peuple mutezo sala, mboka ezala, tout ezalate. Où le peuple a décidé, il y a un baladaka. Donc je pense que bon, peut-être dans le capitalisme, il y a une forme, il y a un mode de gouvernement, mais le mode où est tabou ça dans mboka. Dans le temps moderne, ils allaient plus démocratie. Très bien. Voilà. Démocratie, il y a un parti d'opposition. Donc, on a Congo, le col à parti politique et opposition, donc nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et jusque-là, vous faites bilan à président de la République de l'Obi, Bolam et l'Obama, Ramabé et l'Obama. Mais nous avons quoi bilan, nous sommes jusque-là, il y a président de la République, l'ambitionné tout sur les cas. La passation à pouvoir et ça de manière pacifique. Ah, oui. Jusque-là, après 4 ans, nous avons ça comme analyse. Je dois vraiment beaucoup de respect pour le président sortant, donc Joseph Kabila Kabangé. Donc pouvoir pendant échanger dans le beaucoup sans maquiller tanga. C'est rare en Afrique. C'est rare. Bon, président a besoin de soyer Fachi, Noï n'a les sous. Alors non, et là on a goloba, on est très content d'avoir ça la pour la boca. Moi on est économiste, on a la goumona, batusi ba komona côté. Yangwana les muso yana bagiti tout tika bateau bazali majoritaire né tout ça la volonté na bango po yoko za la savant mais so bazali minoritaire mais moi je dis que mboka ils ont tourné bien économiquement intellectuellement c'est-à-dire que makambo mingi zo salama pona kala mingi te to mona ba résultat mais sous ba résultat c'est ba dit déjà ba résultat pena e bandi mais au monde na économie surtout que par exemple en France 5e puissance mondiale mais ba grève salama. C'est comme si tout le monde Macron ça est l'autre côté. Boni politique ya mboka souffra mingi ne loko wana. C'est-à-dire que batumi bazala ko courant na makambo ezo lekate, bazala ka courant na ba pasi na bango. Ah. Da bazala ka courant ba pasi na bango. Mais ezo évoluer ba oye baté. Ezo évoluer azomo na ona noté quoi. Donc azaka courant que vraiment na olia bien té. Mais donc ya wana moni malheureusement quoi. Alors, il a aidé s'améliorer, pas le bagage, ça va. Voilà, donc ça ne va pas. Il y a un grève aux États-Unis, première puissance mondiale, et en France, ça dit que pour satisfaire le peuple, les ailes commencent à en tout cas, l'amour est doux. Mais pourquoi surtout le grand paracétamol? Non, mon Vincent, Moutuna Moutou, Azana paracétamol là. Et quoi ça la moi aussi, quoi ça la mobali. Mais vous avez la paix ami, vous avez une décoration dans la famille, vous avez paracétamol là. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème, mais c'est encore mieux si vous avez un problème. Voilà, donc paracétamol, c'est-à-dire que pas ces amis dans la vie, auto-vivaka. Mais moi, parenthèse, vraiment officiellement, ceux qui passent, par exemple, il y a un autre. Tomé la paracétamol te le quoi net yo ngoli nguba ba tumi tozo kufa en Afrique paracétamol mtezo boma biso donc dazo ba boye bosa net nazo ganga o so linga bena mutasala gangi bo comprendre que les camarades ça sérieux so yo qui passe dans butu même 2 heures du matin la muka liana nous quelque chose avant mais la paracétamol ba mais la ngo estomac vidité on a il y a 2 heures non faut uta ko liaka asiko ya on ba faut la na mo bitabe moi sardine on tombe en sardine ma conserve nandaku autant passe mon boyi na butuni za moto passe lokola ba paracétamol comment on teka sans ordonnance ba donc comme ça peut être sans douleur quoi non talaka iloko aussi sa douleur dans autres ozoka bena passe mais yango yé pour si ça ce que ça lini na estomac na yo de ce que dégager ba biloko moko ya makasi il faut écouter biloko na kati li bongo on a que moi conseil moko quoi tout le bon médical vraiment donc pour toujours nous comme mais voilà pour nangai paracétamol ezali mutu faut na batu to mutu o ba ko paracétamol na yo parce que en fait Vincent Chiluise on est là toujours souffrir na kati ya mokili ezali gestion ya douleur on a mutu musu pena entreprise moko ezali prospère mais il y a démissionné parce que pas signé ça mal géré ça dit bazo pesi ba paracétamol ba pas signé on a té on a mutu pena démissionné pena na présidence na royaume talana nous en a Angelo musu ba démissionné pena et pas un Zambie. Bah comme il a un démon, il y a facilité.
parce que ma tante na bango peut-être nzamba comprendre qu'il y a monté ba bimo comprendre quoi donc il faut tous accepter que bato bazo quitter biso bato balingi na bango biso te moto amoni ki fa kende nayi en tout cas faut bo aider ya kende voilà parce que ça na bato mosusu akabai na mwasi alingi mwasi pa ki fa souffrir akabai na mobali fa yo kapena mobali akondi de ça dit que azo souffrir comment yo ka plaisir na souffrance ya bato boni ngana lobaka moni tango lion aller antilope akosenga penza me merci anza meta merci ne na lié quoi vous comprendre même si on aller mutu akosenga penza me merci mais le mutu bomi mutu on a lion penza me merci ne na lié donc lion azo bané souté na sali mabe quoi voilà tango on ba na souté ko sali mabe wana ko malokola nyama très bien nalobaki boye mutu akoki ko mipekisa te to koki na biso ko mipekisa te ko sala mabe to sala ka mabe ka d'une façon ou d'une autre mais tout coquille comme il peut que ça se pèle dans ma vie ou tout ça li vous regrettez peut-être fallait pas mais ce monde muta comment ba ningi wanande bouton on a sali ce que bon aboy mais comment voulez-vous comment se pèle dans ma vie ou sali voilà donc OK au-delà ya humain donc mais nous vous invitons encore une fois de plus na Félix Oisé quoi na YouTube bokende ko ka paracétamol en tout cas nzembo kitoko clip ya kitoko comme d'habitude et vraiment couleur moi kitoko là c'est ils ont annoncé biso déjà prochain album na biso non ça dit que ngai Vincent na zoki option moko na bano bimisa le sous album te na no bisaka ba single moni parce que dans l'article 23 par exemple, il y a 25 chansons et tout ça il y a 9 clips. Même dans featuring on a Barbara Kanam clip salamate. Donc parmi les gens on a regretté rien. Mais ce qu'on a fait tout ça la clip. Ça dit que banzemo ebele okoki facilement ko kota na studio. Pour na yimba banzemo ebele. Mais ko sala lango ba clip, ba promotion. Parce que vous avez concentré na deux na Hollande lango bien. Voilà, tout le monde qui est hollandais bien, babissé, maïle na bango tout baso bibisaka wana, donc bavoko baso sali asika, et bimaka wana, ba guitariste do maïle tout bibisaka wana. Si banango bosali clip balamoko et bimi boleki na mususu. Si bien que chaque mois on a toujours dans studio. Les mikolo nous travaillé au pur. Au pur. Au pur, au pur. On travaille sur hommage à Defao. C'est générique. Na lingité to kansaka Defao na mawa. C'est au bête à bloc na on bête à makolo wana écoute ça bien je n'ose imaginer au binada soala vraiment donc des fois on donne assez mon mais bino boche so boche bobaki bobongisa on sous danger bon répondre ba cri na ye ba cri beta mana nini to boya na ba cri na ba dance kan ya ye na ba cri na ba nini mais à chaque toutefois faut na chaper moi le moi aussi on consente qu'il y a du oisé quoi voilà mais l'essentiel mutuko la manwa ko pepe feli oyo zali ba guitariste donc il y a rare na mboka révolutionnaire musique na biso avec Zaiko ko beta na nzembo wana ah OK donc première partie ye mutazo beta simalango moni parce que na sali ndenge ni na bani na biloko asala na grand Zaiko to yeskoti na big star ma big star wana bo biso moto beta so to moto ko kate po to ko kana biso déjà mais pourquoi manwa ko na bingi pena vie na bive est-ce que moi ezali na ba sebene boye ba filmer yo pena nous zo betango pour biso tuzo beta mais to mo neti yango te abi mais iko sala yango te parce que bino zo utiliser médiator ngana betango na maboko kaka et baxi biso so ko banga comment moto ko sala obeta na basingane ta obeta na médiator to comprendre comment to pourquoi tuzo commenter abi pour mi tungisa te ba partie oyo ngana beta boko ta na studio donc semaine prochaine tuzo na studio bandi déjà ya nzembo ya defa poto tinde la vie manoko wako abeta déjà parti na ye OK si ma biso to beta. En tout cas, tous zélango impatiemment parce que on s'est dit Erosala Matata nze générique wana bauta wapi. Ça c'est vraiment le lopena tous en a pour ça notre artiste musicien Félix Oisé quoi azala vraiment apena de mutema pena kofungwama pour tout découvrir lelo notre artiste na deuxième partie na biso émission bauta puis voilà, ce que tu as lisolo na biso ya bauta wapi. Et si kapo Félix Oisé kwa mukwa bomwa wuta pour biso le loto yebayo. Et question le biso ngana tuna d'abord votre nom Félix Oisé quoi. Ils a vraiment non na yoto ils a nekara
bato babambara ba surnom de to exemple na comme on a Félix Wazé quoi comme papa na maman Bouti le mon papa comme les a Félix Wazé quoi OK après on avait comme Félix Wazé quoi OK tant on a bandaki musique avant que tu aies la musique to ken on a fan na kombo déjà na kombo voilà donc Félix Wazé quoi ne kombo na yo passeport ma mtuza na kombo et famille Obotami vous êtes 40e na famille vous avez combien de frères combien de sœurs non bon on est né il y a 9 frères et sœurs. Vous êtes l'aîné de la famille. Voilà, l'aîné de la famille. Vous avez la province à Congo, non? Congo central. Congo central. Oui. Plus précisément, Mundibou, Mouyombe. Bon, papa a Mundibou, maman a Moussungombe. Ok. Donc, voilà, donc tout ça, tu as cataracte. Hein? Ok. Tu as cataracte. Donc, à côté, il y a Georges Ndombasi. Voilà, à côté, il y a Atuma Tubwana. Dans secteur beaucoup dans Banzango quoi tout très bien et autant école primaire wapi dans ma tête dans Maindombe dans quartier Maindombe école primaire les akiwana bana première et sixième voilà certificat na wana et puis secondaire au temps secondaire na kesuko na Kimbanseke école moi zala ikona Kimbangiste j'espère que ça la kaka école wana comment on a osé basusu. Non, tu sais que c'est l'école qui mangiste. Voilà. L'école qui wana, na sali CO wana. Voilà. J'ai diplôme d'état na yo na section nini. Tu wana eza wana skoto na esco académie. Na esco académie de beaux-arts. Première et deuxième autant na école qui mangiste. Voilà. Troisième oye académie de beaux-arts sikoyo. Wana na sala architecture d'intérieur. Voilà. Donc vraiment on a regretté le parcours dans mon côté parce que le lot du fait qu'il y a une architecture intérieure ils ont permis de décorer pourquoi pas même un clip ils ont fait une décoration voilà donc on a sikoyo humanité voilà humanité na école primaire na secondaire na jusqu'à ici aux diplôme d'état na yo est-ce que vous en avez ninga otanga na bango lelo pe baza ba tu minene pe to yibi ba komo na bango mboka. Oui, bon, tout le monde, le bilik à moi, je n'ai pas tout miné. Non, c'est pas tout miné, mais bateau yo ba kenda moi sango. Ah, d'accord. Net bazan na ba gouvernement, bazan peut-être na ba musique pe ou dans quel porte domaine, c'est dire bateau ba yibani. Bateau ba yibani oui. Bon, au penaza célèbre. Moi classe na biso. Moi la classe na biso, mais ce que yo vous allez Chantal Pembe. Moni le qui a Didas Pembe. OK. Chantal, tu as une classe moko, mais à niveau il y a juste pour un atelier. Mais classe moko pénate parce que mon ina dans mon colon naé. Donc il y a une école belge. Comme ça tu vends boye, il y a une récréation. Tout le monde a kaka na récréation mais bato tika makelele. Pour tika makelele pour ba sonner, tu es une très belle femme, belle fille. Ça dit que bon, il y a les Guinéens presque mon kilmobimba. Donc c'est même ba kaye na boye. Azoya donc académie mobima donc bato bafani nie to tala ka fi wana ndeni na mwana donc na bisu za ki émotion ça na te ko la Angelo dazo ba bien Chantal Pembe voilà les qui a Didas Pembe donc azami balé tazaka moko donc yi wana voilà donc à côté siko curieusement tant en académie wana siko Amina izaika ngai bon amasa musulu ba ko ta bonganga po basoi vous en avez 18 ans, ça va 17 ans. Marabout. Mais il y a ce sarné kangai. Très bien. Donc, mère amie na izala kangai kaka to solo la chaque jour. Donc batu ba yinanga mabe. Vous avez batu kasi soki ndeti ndengeni non, c'était seulement mon ami. En tout cas. Voilà, on a kolo ba lelo. Donc il mon kolo habitat. Habitat au place bateka ba kiti ba mon kolo na. OK. Donc, tu vas un millionnaire. Quoi. Voilà. Je parce que si vous avez Chantal Pembe, au moins, vous avez habitat. Parce que dans le monde, on a vu le lot presque. Si vous avez habitat, on a habité sur le lot. En tout cas, ils vendent des traits de bablo à Kitoko, meubles vraiment à Kitoko. Université, au Bandaki Wapi, au succès là qui Wapi. Ce qu'on a continué à l'université, dans l'Académie des Beaux-Arts, ça a une année. Si on a poto. On a qu'est-ce qu'on s'allait. Il y a pourtant des circonstances qui famille, bourse ou comment. Non, c'est. Et là, ça va où t'as découvert. Oui, ma question. Mais c'est bien parce que ma question pour les non, on a 3 cousins moko, mais le lot moko akufa.
ya papa ye na cousin na moko Raoul Lamba na Rémi Simba Lukeboka on se ba ke la famille tozana garçon mo zana za mayele botika ye na kinte ba bisanga soka ozu diplôme na yo il faut ya na poto ya otanga bangunde basangisa ki mbongo basombelinga billet mais na luka visa na nganga moko OK mais déjà difficulté ça qui na ko zo billet na ko zo visa mais bango ba si basalela nga partie ndam batini nga ko to billet donc ça dit na sana wata inane na ndako oh oui na sana billet inane na ndako ti na contacter ami nga malheureusement pe tozana esouté Raoul Dongala na bi Raoul mais il sa papa ko parce que Raoul yesko ami nga za ko kende poto donc c'est à dire que pamba de yekuta tanga na poto aya rande vacances nek ça ce que sali ki na bi Raoul mais ko sa perte to papa na Raoul ne ayeda nga na zo visa voilà na zo visa sikoyo na ke poto dans le but que nous tang na but que nous tang évidemment tant on a commis souci la ki pe ya otanga parce que bozomo na baninga mususu ba osala déjà quoi ba so bambongo yo bino ngafana tanga non d'abord et puis na koka ko sala autrement te po ba ya nango ba bengisa nga wana do balinge mama otanga yo osangana te Rémi Simba Lukeboka Raoul Lamba na ya papa innocent le vambano ba on ba sang sala ki bien ngai alors ba ngopi balinge mama classe donc na zaika obligé otanga en fait po to sala ndenge ni so commune ska ba otanga otangia so commune ska drogue oteka on so po oteka on te mo aussi mela bango de influence aussi mela bango comme mutuma oya awa opeso 200 € yo pesa ka boulot oyo donc oteki déjà drogue voilà donc so okipa ba sala ba kayu o sala pe ka kayu et na université sala nini plus précis na sala sciences économiques OK na ngoti na suka bon tina doctorat quand même on a siko na doctorat wana ba Emile Ngoika son pour y pena ba retenir que même professeur na poto botanga na bon y tozaki ne oui totanga na ça dit que tozaki ne cité universitaire moko la cité universitaire bozali na bato bazouta université à Créteil bozo Nanterre detinga na zaki na université de Vincennes donc ezali bozokuta na ka wana na cité universitaire déjà Emile Ngoy était déjà très brillant le quoi la billet parce que ça l'économie n'a pas économie son a moni difficulté na tout na gaye en fait il fallait na zaka na ba difficulté parce que na outi na académie de beaux-arts et sika oyo ozana ba mathématiques et belete ozana na ba statistique te ozana na makambo opene parce que économie na biso za facilité nio surtout za calcul microéconomie calcul yo outi na ba ko dessiner yo outi na ko dessiner yango no moni na yaki mutu moko na yebaki même boîte moko te na Paris na zalaki donc ça dit on fa na kanga moko pe kaka ya mona popo lipo betaki lisolo mo comme ça lobi ke Kofi Olomide abi ke na memo pa mutu na moko boye ana mo sene kaka moko ozo comprendre orpe na kina na mo cité donc très concentré dans un objectif très concentré mama otanga na parce que na ebi ke na koti domaine na ngate moni ba tonso ba so ka facilité asali ISC akekota na économie kasi ba courant ka yango na ba comptabilité ba ni tout ça mais yo so découvrir ce que ba comptabilité ozo découvrir nous surtout yaki découverte pour nanga c'était pas facile au début na lobi na yo za facilité parce que na famille ba yebi ko za mayele bo so ko zuite ko expliquer ba ngoni amoni mayela lukuta wana ba kini wana loko raba ka d'abord loko kuna kuta na ngoni yo ke na université pour ko ta petit diplôme na habité ça ka examen tout le monde déjà diplôme là mais examen si ko famille zo zela o sala examen famille zo zela ce ko sali yango ba zela suba résultat mais na c'est ça bango kaka en tout cas et o évoluer aussi ci université au bana ipe musala oui parce que na entreprise belé mais entreprise o suka na ça qui télémarket nango zali entreprise ya négoce c'est-à-dire il y a vente ba texte biloko par correspondance moni na banaki na ngape kaka ndenge salaka préparateur de commande timo comme sous poste mo responsabilité monani moni vraiment que babindele comme ami na ngamo ya babindele ba mema nga wana mais ngolo poste à responsabilité monanaki ba pesi ngai ma pesi bango te donc ndeko na ba mundele ma préfère pesa ngai quoi donc sentir que donc mutoyo a travaillé bien en tout cas o évoluer bongo maintenant to ngito yeba comment détecter qui do wana ozanango ya kokoma banzembo ibana nini lisolo wana kokoma parolier oui non parolier en fait bato musu bakanisa na bana musique na poto non na bana yono ça na zaki na orchestre moko comme nango ya kin verso dans le sens ya recto verso ngai mona zaki fondateur nango mais président ezaki Njoli Mongo azaliti lelo na pesi Njoli Mongo le bulldozer na pesi moto ana poto boye place za kayeba na te pas partout deux années en chez nous n'était quoi donc à cause là bon luka boy pas à Dubaï bon luka donc ça partout
Voilà. Même des nazo bano on a été presque joliment wazali. Naza numéro neka. Naza mais comment? Ça dit que c'est la famille. Parce que tant on a sali ce culturel non bah kin verso. Aux fondateurs mozanga mbongo. De fois parce que muto ya soutenir bino et joliment biso tout ya ki ba jeune mais azaki déjà na 2 ans ko mbongo. Wana za l'académie des beaux-arts to. Oui wana za na l'académie des beaux-arts. Ça dit que na sentir que nazo koma bien. Et là on est no vandika boye. Non, biloko wana ezaka mingi ya obotama. Moni na yebi ke na mama nanga na chance à kozana eti lelo mama Luvuma. Ba bisika za ko futela omona biso pe toza wana. Moi les mususu boye sko nazo to banini omoni bayer to bayeres ne balobaka. Mukolo lupango kwa. Les mususu na ofingi na nzembo kwa. Omona sko nazo ye manzembo na ofinga bayeres wana. Na bwakele bambwakela ko tika ba yoka. Ba obegana biso awo. Donc nazo sala ngo bien nenga lomba sala. Bon nazo sala ngo bien. Bon yo tika na comprendre que ah bon so na lobalika mon nzembo ndile na za la facilité. OK. Na comprendre que non eza elo moko boye. Mais pas dans l'idée comme maintenant musicien munene parce que vos yeux ont plus classe. Plus classe même temps na comme na poto na yebaki que il faut dans sananga na bureau to na musala mo kaka boye. Toi ça plus alinga peu musique. Voilà, comme ça na koza nanga nemso na moi collaboration na ba musicien. Omoni idée nanga za ki bongo. Mais salama ki événement moko cousin nanga moko boye. Malheureusement patika biso comme on ezaki Thomas Vita. Comme ça, il y a une guitare mi-balé. Nanda kusiko oya za kovanda na ba ser na ye propre. Ça dit que il y a na poto. OK. Tantine nangai Emily. Bon, les lois comment moi si il y a ngese, ça comment Emily ngese comme Emily Vital dans période wana et puis tozana Clémentine, voilà. Alors ba tantine nanga wana, wana siko ndako moko na cousin wana. Thomas aye na ba guitare mibale moko ya kala moko ya sika obi ki tanga kotika mabi olina peso guitare nini na pe na tale o seka ya sika oboya nga pesa nga ya kala bi voilà donc imo meki faut pesa nga ya kala dans sombi ya sika ba peso ya kala wala obi ko beta guitare te na iba déjà on a iba ko beta on déjà na kini alors depuis kina en orchestre wana ya kin na za ko yemba mais na beta déjà guitare OK omoni parce que loko sali faut ko sali nini tant na zo pesa bato banzemo kasi na musique ma moko. Donc, vous avez un accompagnement, vous avez un malamoko. Vous avez un paquet. Voilà, vous avez une facilité. Voilà, vous avez déjà interprété une facilité tâche. Au lieu de yembi kaka, il y a le guitare, il y a la guitare. Après sur guitare, il y a kala. Mais na sur guitare, on a monté ça la penangai. Même temps on a bandi sous la musique, on a bandi la guitare. Guitare n'est pas là. Justement, Vincent Ebunga. Aïe. Surtout na kina poto Ebungi, na ba soutenir na chango wapi. Alors, la période où on a, il y a cousin qui est vivant. On a si na comme na ngunda ba instrument. Mais na zo linga so melanga so guitare mosusu. Pour na mona ki nzaki ya bénédiction. Na bi me so melanga guitare mosusu. O senga moto guitare mais yo moza déjà na ba instrument ba guitare somba. Parce que oya ye na mona ki ezalo ko na azo peso loko moko ya vie quoi. Malheureusement tikala osala ngosote. En tout cas, et là et ce que l'isolo ba verbe. Ezara papa et tant on a papa to oncle moko boyo mona ke yemta azara moi sous inspiration de to ebimaka pa na yo mona famille. Non, moni ne na otoloba. Ngai na za muta cataracte, tant nazo kende siko ko tala ba koko. Na mboka. Ezana sika moto benga mbombe. Ça dit que bo vandi na mboka za ndeni. Ezali ba pelisi moto moko pour biso ko kende peka na elanga période ba vacances. Donc si bien que le ko na elanga za malili na manzango za susu malili ya kusakana te. Très bien. Alors ce que butu fo boyo to la kaka. So mona ba pelisi moto ya munene. Bakoko bavandi basi na bango bazomemela bango biloko isika bango bavandi donc na butu moko lia ata seti sota biloko po kuna lambaki ndunda okuna iloko boyo kuna boye baoya na wana biso sikoyo bapesa biso place moko ya choix poto uti kinde moni le musu bana na bango kutu basate biso uti kinde siko ba to vandi wana mais siko tant bakoko bazo solola ozo sentir que basola ndenge mona biso te. Parce que sur le langage moko boye ça codé quoi on a que non ma formule quoi là c'est pas un langage voilà oh le bébé nous a bien quoi mais ce que aux gens na moké aux gens là 7 ans 10 ans 11 ans mais on comprend déjà voilà donc il connaît salamaki et après na ko zo camarade moko boye malheureusement akufa pe comment le pesa ka lando pour ngape comment na lando ndoi yitu zo bengi lando mabanga mon c'est dit pas on va za ko vanda bazaki na ba
ben ba camion minene boka mabanga bato ba ko sombaka wana c'est-à-dire trafic à mabanga na lupango na défaté te soko continue ti bomona ka mabanga ka landu mabanga ezaka ndingo wana soko landu mokomso alaccès albi na ngai na livre mo awa oyebi ke Henri Bergson akoma Paul Valéry atangelinga bato ba opena ba tika ko ba camarade na ngai abino fubo na bato ne bazoloba tant na jusqu'au livre on a munene c'est-à-dire pour attendre ngo fona yakuna mais bon comme ça pesinga on a yena tangi ba auteur wana na bi oh ça langage dans zoka na mboka ti OK ça langage donc donc ça langage donc ezali boyi en fait ezali sens ya formule c'est que moni mukolo aza sous na pema mingi te ko sa ba discours milai azo obligé ka alobaka phrase mo po bo développer ka bo comprendre idée na ye donc on a découvert ba auteur wana na bi voilà langage pena fona lo ba yango langage on a ko apprendre ce que ba Chateaubriand moni ba to wana ce que ba auteur wana ni na on comprendre ah ezala ka boy ce que difficulté ezala ki nini yo oyoki ba onde bazoloba mais yo faut ça yo ko lo bateke non chaque jour kaka o indira gandia lo baki boy chaque jour kaka o te Sédar Senghor lo baki boy ah ba bon za cultiver bo yo mo zoloba ni en tout cas yo mo saladi yo mo folo basiko très bien difficulté ça là qui wana et puis c'est parti na moni que non na zape na don nango na ko lo ba pe loko et toucher moto et tika li là tokoma okoma référence na biso soko bimisi nzembo batu ba oluka ba ka nzembo to pe wazo ka lobini ni ya sika comme verbe en tout cas et ça rabiso bien mais quel est le étant parolier ozoko ba nzembo kitoko artiste nini ya liboso oyo a bénéficié na banzembo na yo oyo ya liboso oyo to découvrir lelo c'était qui? C'est Koffi Olomide. C'était Koffi Olomide. Donc directement tu nous côté yeba beaucoup de temps. Parlez-nous un peu de votre rencontre pour la première fois. Il y en a eu beaucoup de temps. Circonstances qui a joué l'intermédiaire. Mais quand on peut vous faire revivre biso ce jour là. Oui, c'est-à-dire que na ami na ngai wana Raoul Dongala. Ah, quoi tika biso. Azava na Belgique. Souvent na za la boye. Ngana za na cité universitaire. On a titre des radio cassette place wana. Ah wana betina na imbi nanu. Autobenga la première voix. Ce qu'on a vu, la première voix, la guitare, la cassette, on a comme bêta, on a comme ce qu'on a deuxième cassette, on a comme sa guitare, et zangaki, na fois ou zangaki. Donc, occupation, on a eu un week-end, quoi. Ouais. Dans un la bonne pour nous, tant on a Belgique, on a la mine, on a eu ça. On a fait un sika, on a fait un micro. On a préparé une cassette pour nous ça mine, il y a ça en Belgique. Mais tant on a commis en Belgique, non, mais. Parce que concert moi pesa on a Madeleine Koffi Obeta on a Papa Wemba ça dit concert quoi donc on a période du noir sur situé biso pour na Koffi na oui ça c'est l'album Nina Suka bon on a avant Koweït Rive Gauche OK pour ngana yaki ko na Koweït Rive Gauche OK hein voilà avant Koweït Rive Gauche banzo mo bimaki liboso na si ba diva biloko kitoko quoi biloko mo bimaki déjà on a dit bon voilà qui a la cassette n'a pas eu ça Raoul Dongala. Tant on a commis boé Raoul pe na eu mais ils arrêté ba cassette phonatique là ça a eu ka bisala na zo on a poche. Ce qu'on a pourquoi pe ninge baba qui concert moi ça li kuna ngabi ah pour à chaque fois ba tozo bisangai ngana za ko imiter foloko moni zo meka ko imiter foloko mais ils en ba tozo ba na kaka yo oyemba ndeti ngone bima na se za ba to ba imba na se lokola ba Koffi Olomide voilà ba to ba ndingo ah d'ailleurs c'est pas la peine à Koffi alors na kikuna mais idée na ngeza ki na kutana na Koffi te parce que baloba déjà que ozoyimba ndeti Koffi na bino voilà mon akutana Papa Wemba o kuna ne na ko apporter parce que Koffi déjà et on a déjà jarmoko mais tant on a commis place en na loge au Papa Wemba zalaki ba tu belé moyen te les moyens accéder au solona na ezate mais tant on a tel na loge à Koffi boye azani presque yemoko nasika mutu mo mutalaki wana labi ah bon na solo peka na Koffi na solo nenga bino na parolier elle to travailler ensemble albi ah bon ya ka lobby na hôtel boye non ça la wana comme ça tout ça va bien très bien lobby pe na ken hôtel wana ah yo tukuta lobby ah neni mais yimba non ça guerre parce que tant on vient yimba ça dit na poni pe na kaka partie ya misuni kaka na yimika on comprend donc verbe pe na ikuba quoi oh
et touché malamoko. Okoye ça sonne moi liboso yembela kai. Ah te na koyeba souté. Na koyeba souté. Alobi bon. Mendengo yembi wana na moni bo beta pe guitare. Pour nengo zo yemba ngabi oui na bo beta oui ça s'entend. Ah numéro na nga yango vraiment comme ça tout kutana na Paris pour toi na Belgique. Relation banagi ndingo. Donc ngai muna lukaki. OK. Voilà ti to kutana za ovana na métro Buzenval. Na Paris wana mona toye na biso mibale to sola na biso amitié bandi vraiment donc tout sympathisait très bien voilà et puis aranda ngango bien ezaki likamu ya mbongo te ezaki likamu kake biyo kango penga na ngelo ko sana ngote tika na pesa mutu eza musala na ye moni ezaki bongo au départ quoi na mona ngaka bongo voilà ya mwana na remercier lelo parce que bon à l'époque où on a déjà confié comme un album naï, les gens sont 5 personnes. Spécial Félix. Voilà. La noblesse oblige. Voilà. Ah, au monde on a noblesse oblige. Voilà. Donc hors noblesse oblige, écoute, c'est le deuxième album. Surtout même la Koweït, rive gauche, au monde a que parmi 5 personnes, comme on a appelé ça. Mais oui, il y a noblesse oblige aux Alaka Yomoko. Voilà. Au monde qui est vraiment montant montant salion lingwana. Bon, on a qui très très content. Très content. Et vous avancez na Bongo. Oui. Et vous travaillez bien. Et qui vous a maintenant mis en contact na relation na papa Mbeko banane sikoyo sangonange panzani moni nzembo tozo yoka yoka wana non eza pena kuti banzembo nyonso tuté mais du fait que bozo collaborer na Kofi bayebi ke Kofi az artiste ya qualité donc ay aluka qualité bayebi ke donc muto azana elo mobo sango panzani ke joana azana Kofi donc yepi sisir ba ko pesona banzembo yo sala na hote. Vous comprenez? Non, et comment bon, on va dire que tout y a pu on est donc baka dire ba waze quoi. Oh ba yela waze quoi. Tu peux faire ça quand waze quoi. Alors sikoyo, ça on est comme une équipe sikoyo a fait beaucoup. Alors voilà ce que vieux Jules Masso a intervenir. Abi non mais petit ngo bozolo ba na nango wala. No te petit mo feli azamo na viaza na matete abi. Botiki la ngai. Ngamo na lukai parce que ba vient na biso matete quoi. Tant à Benga, bah viens à Soudon ou à Yanké Moïté, à Benga déjà. Bien les petits, mais ils sont très polis, bien éduqués. À Benga déjà, nous tout coûte à tout sololi. Abi mais yo, aux autres amis n'a confié mais ya n'a pas pour ça n'a pas problème. Voilà ce que papa m'a autobus à Maria Valencia. Ils a bien mais ils ont un peine à biso penaté. Alors moi on dit musique mususu quoi. Faut toujours on a beaucoup. Est-ce que bon moyen ça l'ité que où est des PV na papa moi. Ngai na kansaki lokola netiki na parolier na ko travail na ko zana na Kofi na ko za pena papa wema nzoka bango bazaki pena ko yoka na tisiko na période moko boye comment pena ki mointe alors ti un jour toujours rendez-vous na papa wema premier rendez-vous papa wema ya na retard à 3 heures du temps ba portable ezala ka témoin prévenir lote que embouteillage tonini mais lokwa lobaki ya koya na van wana Paris eloko big sa nga siko ezalaki tout big sa relation na biso ezalaki na ozele na restaurant na commandé sikoyo moule frites. Or moule frites siko ngana kasilo ka moule frites na occasion o liango yango. Obi ki baye na moule frites on a meka oh yango te. C'est peut-être comment kitoko ngana moule frites. Mais on va comment comment la goue correspond d'été. Donc moule frites yango comment kitoko mais moule yango na frites yango esi bate. Na ebisi ba kolo restaurant na CPLité. Moni abi osepe denga bino bilo kango donc bango bamoni bango malambi mabe abi soko lingi nini ngabi na tali national poni lo mususu kilo wana mte simbaki na ye le temps na ba changer ba moule frites wana ba nini donc retard papa mba nazo sentir en côté tina mona Mercedes moko ya verte boye couleur verte kangami ya kana deux places do sona kenda na mutu atoka ni bazo papa mba azana mutu te naka deux places kaka OK ba yeye mutu ayi moko na bubu moko na ye ba ya vert boye Mercedes P verte, couleur verte. Mais na côté on a guitare déjà. Hier ce que muta meminga ce que sous pas Gilles Masso. Moni parce que na période on papa mbazaki na bureau te. Vieux Gilles muta na bureau. Ce que to côté na bureau na ye. Abibo c'est quoi Abib Feli bon petit nanga sala boulot kas. La ça vieux boulot oyo yebi. Ça guitare malama pa na bandi. Nzembo oyo ce que ya Gilles Masso. Gilles Masso oyebi ndenge nazalaki mwasi kitoko sante nzete ya sekoya bando kende sante na ngelanda yo na bana na nzimbo na mais ezalaki na Gilles Masso te ezalaki na komo moka boye
na tina ka comme mo boy ah papa m'a dit mais vraiment banze mo yango vraiment mais bino mo saka boso pesa ko soupa kofi elinga lisusu on a un problème il soupe déjà on a pas problème habité vie na ko sala bongote au faire mutu nanga o yeza banze mo pe na pesio et là papa m'a comprendre gité que aza pena devant un parolier omoni soko lingo yeba ki mutu zo sala lo banze mo za pena banze mo na ye pesa y commande pesa y commande va sala na nze mo neti par exemple pour na boyi so mona commence ba 1 mois ba 2 mois c'est ka zo sala sango il pas que c'est pas recherche il soit qui ba recherche so papa m'a zaki impressionné so ala bina nga siko neti sala nze mo moko boyi lobela boyi kaka ndenge ya lobi wana mais 2 jours ezebeli tant na problème susu pour on a évité c'est on a pensé ma auto sala nga sika quoi ene ba cerveau le lote le mibuke on a que lobby nango makamango yimba la moko. Voilà, donc c'est comme ça que... Et vous avez construit l'album 10e commandement. 10e commandement. 10e commandement, en tant que bandit studio, bato azo na bango te. Bato ba yaka pona ba dédicace, bazo yate. Kuti zo ba na Paris, ba ma yimba le son nini. Ya yimba son nini Alexa RN na studio. Mais moi bato ba yaki na studio ba moni que non. Siko ça banze mo mususu, sangwe panzani siko. Qui vient dans la studio mais cette fois-ci na ibisibino défaté banze mo pena autres en ont besoin motemeza mondo kite eza ba blague te ozoka maika muna nazo beta guitare ça dit que ça mangwa nazo yemba ba tu siko sangwe panzani pena que non c'est différent c'est comme ça c'est parti. Et quand Kofi Olomide l'a appris c'était comment toujours vivre histoire hein ah c'est pas la guitare iboya après na kiango na sortir banzemo non mon téléphone ele na ndako na mba boye mais na salaire na salaire na ibisio eloko nini yo sali wana elo nyo sali wana ozo montende banzo mo baby en tout cas talaga papa ma baby sinzemo est-ce que ça laga mais oui tout ça la soua na na lobitro on ne va plein baby on souffre vraiment na ibiti so lo nezu vraiment donc à lobby oyo mutako loba on a mutu ba yokana na yete très bien ngana zo ka ikaka pour na yeda moi trahison neti mo sen ningo na ndenge ninga bi non mais au moins ko to lo bezate alors on va na yoki ka ngana bi na comprendre do ba yokana te vraiment parce que ngana zaki naïf nazo kansake na ko sala la paix mbili ya belle banzembo na ko yela na sala mi na pe mama chala non ça dit que biso to faut quand oza kotoyo moni quelque part eloko na zo boma pi musana biso on moni lelo soko leki na TV lobi komo ya mutu boye il faut le bapé bolamu ya mutu bayoka na été sinon ba taxer yo ba bakedo on dit ça mutu mais quelque part to comme ça musala passe to comme ça musala na biso passe vérité comme au déformer likola ou le plaire bato donc lingi siko neti mais siko ngai malheureusement na bongote vraiment soko c'est belité ka sala neti kamyo ko sala en tout cas et là et au sala que après sortir album là yona Kofi Olomide beaucoup en froid vraiment en tout cas il était maintenant sur la kaka OK moni Kofi a ibisanga lo moko boye vous êtes secrétaire lobi que moni waze ko moni na Congo na to ka bisode abibisode na ndenge abibisode ndi to ko sala ndenge to sala boye c'est-à-dire ndenge osala banzembo donc ngaka muna ko sala to ngane na sala yo pe ka mutu ko sala bongo mutu muso azate na style na biso habite que ce ndeni non na style na biso mais na pesa raison quoi et tant on peut bozo sur la carte à un moment donné ça qui peut bozo sur la société bon était parce que il fallait choisir un camp mais ce que gambena papa m'a tout sur un album mokoté to sous ka kokoko korobo lisusu moni to ki suna album moko bimaki wana boye bimaki émotion banze mona émotion pe na kati banze mona ezalaka OK alors moni sikoyo on a collaboré voilà mais et kitaki Kofi en rien atikala toujours Kofi voilà na yoko kutaye ayeba musala na ye ngana apporter on a quoi apporter à continuer pe ka atile lo zala on a pesa ki so banze mo en tout cas et pa wemba ezana makambo lo ba mami balé amsu ba lo baraka on a yoka que papa Wemba mutu a stimulé yo alobano ke banzembo ozo pesanga yo mo pour ko ta studio bani pe woyemba ko musicien ba msuba lo baranga ke ba ibsanga ke
déception na yo komona que période wana ils a histoire de l'autre betango ils a teketo la msasu bapota mais déception na yo komona susu papa Wemba a se rapprocher na Koffi Olomide pour non ça la wake up do mona que bon tina muta continuer ça te bon ngamuka banzi monanga na sa musique ngamo non vrai version za la non vrai version zali que papa Wemba wana kutu wake up na salamité yemo ka lobi que non yo pesa biso banzembo je me rappelle bien phrase na mais tant qu'on pesa ngona yo ka guitare beta yo mo so beta Wemba rapé bien kasi bongo ozo c'est la nini pour ça l'album na yo ah bon talaka na uti test avec beaucoup andimi ke na imba bien andimi na yo continuera na entreprise na yo ça la kuna musala ngana ça nga musala nga kaka moni abike mais so côté studio na roya ko aider atana deux chansons yango na moni batu bakamwate ke lelo na paracetamol Neymar na bingisa ya koyemba voya papa Wemba omona l'état pesinga 6e anniversaire na sala je le fais ça dit que likamu to rappelanga papa Wemba pour nanga za likamu ya kitoko pour na vie na ngai parce que yende mutu alaksanga musala c'est lui le premier au memanga na studio yo kaka donc na suka kaka na composition oki mamoko nzebo bimi par exemple na mokili mais il y a susu ndenge basala ngo vraiment ndenge za la pena na studio tout ça là 33 jours pour na sala for idol quoi auto benga 10e commandement tout ça là 33 jours mais na ebisio na zanga mingi te parce que ozangi na ebisio ogangelo mabe ondiro kuma obeta na viva nzoko sana ko parolier nzoka na lingaki na sala kama pona ekola musala ngabaki mais kota na studio ngana yembela yo to ya munisiko yo na motoloko la Madilu système na ko bossa na bato na te tant que ngamo na ozala vivant parce que na album ya liboso tétragramme au na photo ya papa Wemba na ya Madilu ngasko na za na kati moni mutu aza kirate papa Wemba bayimi na Madilu ou bien za ndenge nini pesa na album wana okalezaki ndenge wana za ba affiche c'est-à-dire que voilà faut bien na mutu ke papa Wemba Madilu non bayima na mte bo siko nini yango yango sala ki batu bataki et contact non na Madilu eza il pas bénéficiaire dans quelque chose na yo peut-être non raté Madilu eza bon cœur non ils alika oui ils aka ke na solo la vie même si que non dans la posa tout ça la featuring mais et le comment on a souligné c'est comme tant on a mis papa Taboulay ba vie on a d'abord on a besoin de texte ça dit qu'ils a featuring te moko bo te ba fula yo yali ke yi pas so veiller na comme on a yo yemi sanze moni niti Taboulay asenga no texte nzembo le temps a moni texte nzembo ya bilé ya mobola hein avec texte nzembo bilé ya mobola abi non cet enfant ira loin il faut l'aider nazo ko yemba naye ça dit que le featuring est comme on kaka mona ba coach featuring le kamoko bo ça dit que ça ko zo ko kana ezali na ote ka le musupo mutonga yebana yo po zaka na nombre peut-être nombre d'abonnés nombre non na période makamona ezala kite il faut vraiment oyeba tinda texte ozo ko imaginer mutu lokola Taboulay batu boni batindele ba texte batu boni ba souhaita ko yemba naye c'est ça za boya naye parce que tanga otanga texte na yo ezoko kona na banzembo parce que c'était un génie yo ko kona ki génie na été mais quand on a tindi les textes boye na bi muta jouer qui intermédiaire qui Rufu Mutanganga abino vient dimia bocha jour na studio to jour na on dit malanga te ke via koya omoni pena ki neto lo ba kaka ne bo fandika bo porte fungwami quoi Taboulay ya koti et ça li bien ou évoluer bongo na bobandi au sali premier album na yo et à quel moment Félix Oise quoi s'est dit maintenant je me lance dans la carrière musicale natiki makamo na tangela classe onanro kendele musala je me décide maintenant de devenir artiste musicien complet. Oui parce que age bana opusana abino ba misala tout ça na poto awa à tout moment na kuzongina na ngwa mais carrière de musique ça na age mo baba nango mso baba na pena kuna ba 17 ans 18 ans ngana kuna leki déjà 30 ans mais na bi mais moni ke so sali li dona yo te sala ma mingi mais kana no kasi so ke simité kaso ozonga osala misala no libela parce que o regretta ngote na bagi na boy un jour na regretter pour na ni na sala musique te voilà na bandi na moni pe non. Au début c'était comment est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit bon na sali maintenant na continuer à cop na non omoni loboko ya nzambe dona ye nzambe
Dans la lobaka, nous avons appelé ça Kandamouté. Ce qu'on appelle ça Kolia, appelle ça Petit. Appelle ça Petit, appelle ça Bilo Kolia. So moni mutuba. Basani ya mbele, do basani en or, balutu en or, batile bilo kazoko Kolia te, les musuza na ngoya nzambe te. Nzamba ko peso basani ya ndengona te suko apesi papi melo Petit. Donc non, il faut apprécier ça là. Nzambe appelle ça toujours ba moyen na don na yé. Pour mingi to banana na do ya nzambe c'est ma to combinaison na do ya Satan. Voilà. On est-ce que on a que tellement non on a sur assuré bateau donc bonzambe banana banda tisiko toujours dans les bons. Oui. Et quel bon souvenir vous gardez il y a Koffi Olomide pendant ce moment où vous étiez en train de travailler vraiment à fond? Quel est le bon souvenir au Tikan dans Makasi moment où marqué au fort pour Koffi Olomide? Bon mon moment est très fort les alliés que bon ils ont un moment ils ont dit il solo quoi. Moi, ce que tant on va quand il y a souvent dans la métro Bozenval, ce que moi na so mutaye ko talaye, ba makambo belé zali we markanga pona Koffi Olomide. Ba concert na épé d'abord. Nous avons linga soki concert ezali na sangate. Na sala wana. Moi na tanto côté na toilette a chauffer voix na yi. Ni tibilo ko ngana iba jonte. Ngana ibika ba grand chanteur so ka ikamba mama no yemba. On a on a permis de découvrir quoi. Ils en ont des donc on y réchauffement. Des parce que chauffer avant quand on a terrain, ils sont pesés là. OK. Et selon mon betia là il y a souvent de place sur souvent là. Non ça dit que souvenir les alliés à concert. Et comme sous temps OK na métro pas na ndako métro Bouzéval. Parce que là moi ça les calans là, so quand monta côté na toilette na bimi yé pe à côté. Vous avez si on était fait ça, c'est quoi ta toilette? On continue. On va comprendre en côté. À côté de la tiers moi fond les gars. Avec mon bateau bazoya awa. On soit à côté que l'autre drogue na cuve la toilette. Pour ba kangayo quoi. On a tombé le cuve. À kangayo on a papier papier tout bien nini plastique. Aluminium. Aluminium c'est papier bena plastique quoi. À kangayo bien à la ticulo drogue sikona kivuana tant aussi ça kota là autant kita yika mto benga mbila boke na numéro tel tu pona na ba drogue na ndako parce que mbila tant ko ya yo mukolo ndako me bofuye mais tant ko ba na kivu ata oni et on a yé faut que nous vérifier na mto kota kia est-ce que atiko bebsate bilo ni la tikia donc on est au sexanga bi en tout cas et na debi à carrière na yo comme vous avez dit que tout a été bon. Mais parlons un peu de votre apogée. Votre apogée est une signature. Oui. Un écrivain, mais qui connaît du succès dans Mabina. Contraste, ça. Oui. Parce que vous avez makasi na kokoma. Banze bobarumba bien, mais succès dans Mabina. Oui, parce que au moment Vincent, on a comprendre que nous avons quand so binisi batouté à succès nous ça la compléter. Michael Jackson, exemple, Elvis Presley, Johnny Hallyday, Zaiko, Wenge, même Kofi Yemoko. Azo qui a succès bien. Tant qu'on a nobin ça. Voilà. Même si vous suivez la personne qui est menée, il y a d'autres qui sont dans ces belés. Donc on a qui wanzin ça va les aïe. Donc d'ailleurs comprendre que makambo ça comme mobile ça bateau. Donc faut faire un effort. Vraiment. Heureusement na ebe pe kobina. Alors, on va forcer. Bon, forcer pour le lot comme modèle, les références à danse dans Mbora Bisso. Merci, merci beaucoup. Dernièrement, la télé vidéo, il y a une Alain Pela. Ils ont une vidéo, moi, on a été sur les circonstances, en tout cas. Il y a une Sokoda. Bina, vous savez, la télé vidéo. Alain Pela, place de la Saline, apprécié Alain Pela, vraiment beauté. Et il solo est Kokoma. Kokoma écrivain. Oui. Motivation, il y a Yomoko ou bien quelqu'un qui vous a soufflé à l'oreille que Marambo le baro comment on peut. Non, c'est-à-dire que bon, ils ont Makambo na ko bapeda boité mais na fona lo ba parce que ba Makambo on tikalaka. Période mon abela ki trop. Tant yo kana lo ba ke na pesa ki morgue mbote. Kasi yo zongi singa isika batu baza. Na mémoire nzambe. Na bela ki tellement trop na exemple ce qu'on a Koffi. Omoni ke maloba na yo e otikala noka na lingala. Siko yo obimaki oyakotanga ba Bergson yaki na français, ba Paul Valéry yaki na français, ba Chateaubriand. Ba auteur nyo surtout na siko na mokili yo tiki nini. Ngabi so na Koffi oyebi ke
bato wana ko traduire bakamwa na lobaki ah non 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 donc na sala livre wana na période mo bien te na idée que bon na ko kufa na pe bon il faut livrer ça là et on a senga na batu batanga livre wana les petits bonbons de la sagesse il y a les livres seulement na moment que muta ebi que na koki na pe ko za souté mon na qui était gravement malade. Mais heureusement, ce qu'on a comment bien. En tout cas. Et tu aurais qui a mis balé, il fallait bima. Jusque-là, oui, voilà ce que je sens, ma maladie, quoi. Mais les petits bonbons de la sagesse, jusque-là, est-ce que retour, ils ont des élèves qui, en termes de vente, somba, vraiment, tout ça. Oui, donc, on a gagné un bon année, on a fait la musique. Ok. À tous 5 albums, on a gagné rien. Livre, ça livre. C'est ça, comme les Congolais. Et comme les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, les Français, les Belges, les Nins, les Somana. Les Tsiko sont côté na internet, dans les réseaux sociaux, Betty, Félix Oisé, quoi, évidemment, les petits bonbons de la sagesse, dans Amazon, au sont livre. Ça dit qu'il y a un livre, on a un livre, on a un bambala souka. On a un livre, on a comment il donc na mona ndeti on dirait dans qui habiter un esprit moko boye on est muto ya la vérité ça muto zo kufana ye on abanga swelo mote na ko loba makambo pensa ça dit que na bi tanga na ozala te tanga ba tanga ba yibi kino bazaki na artiste baki na mutu mo zaki na souci ya makambo ya vie voilà donc na komaki lokola mutu moko suki yaki na église aloba te révélation o nzamba visita ngai non yala ka liwa mutu visita ngai. En tout cas, il y a un morgue. Mais à part Papa Wembaye Kofi Olomide, est-ce qu'il y a un artiste peut-être qui a bénéficié de l'écriture, il y a Félix Oisé? Oui, Dick Hérode. Dick Hérode? Dick Hérode, Mandiam. Ok. Dick Hérode, il y a un coiffeur, il y a Kofi. Oh. Kata Kofi Suki. Sikoyo, nenga zomona, via Kofi, c'est Syrie, via qui a ngopé quoi. Il n'est pas bien comme moi. C'est un peu fou dans l'album nangai. On comprend. Ça qui bon. Parce que le quoi ça approche à Kofi. Abi fait sonnet na na banzemo nangai ko yemba abi c'est des pour na Kofi ya kana na yemba ça dit oyano na ngote quoi. Siko yo dit que ro na sa ni na aluki wapi siko parolier o yakopesa nga banzemo. Abi kasi donc ça dit asali kamukaka na autour de Kofi kaka autour de Kofi. Ayi pa nangai. Abino tunangai na beso banzembo bona boye apesi ka mbongo banzembo ko ay na sali banzembo siko ya sali nengeni ngana sali banzembo mais siko ya yemi ngo na ndenge na ye moni place loko Kofi alobaki place na mona ka na raison ça dit ngana sali ka banzembo mais ye azuba mission quartier latin na ndambo asali na banzembo wana donc ça dit mungo za su ya ngaite ça dit on retrouver trace Oisé quoi exact. Mais tant que tu as Kofi pa yoka Kofi a tourné banzemo Oisé comme ta sali e kabusi maramoko ngape kamusi ngai na bi oh maramoko Kofi zo yebisanga tozaka mi balé yango yo oyeba kiza akoyeba ke donc mi écriture oyo ça dit que muto ça mamneti ngai pour yi Kofi to neti ba sia moi on est neti batuma botama bakangama voilà ce que abi banzemo abi ya Oisé comme ta sali yango Dick Hérode a bénéficié na banzembo wana. Ok. À part Baye. Na ebike période musu na travailler pe na Jeffar Lukombo. Mais na ebité so banzembo ngwa bimbisa ngo na ebité. OK. Mana limité. Mais mutu ya liboso wa lingo bénéficier na banzembo na ngai ezalaki nde Luciana de Mingongo. Moni. Donc mutu ya liboso pe na memela banzembo za Kofi te. Mais ya zo banelo ko sa na ngote. Ça dit au pesi mutu pe na cassette banzembo pe na o na pesa ka pe et pas à Kofi après. Mais il y a des gens qui ont été au plus normal. Ce n'est qu'après. Donc, donc ils ont sorti na été. Ils ont dit genre na été. Voilà. Mais à mon avis valeur dans Taliboso. Donc Moutali Bosso ils ont Luciana. Tant na monique et 4 mois 6 mois asa na ngelo moté na bisinga bon ba nzemo na tika ngokasi. Pour ça la teke. Ngape na ko mfana. Tu gauche pesa à écriture na yo. Bon, certaines parties. Certaines parties. Oui. Il y a une partie, par exemple. Bon, on a eu mais tout le monde a sa polémique. Ok. Des parties, on a eu la guitare. C'est la guitare. Voilà. Et puis, il y a des Kofi, un artiste. Ils ont dit que pour brouiller la piste, ils ont dit que tant que vous avez inspiré,
moni stimuler le moro réflexion et pe baniko na kamata putulwa bawa na sala na ngongomba na mata na talakali wana ngana mosika ye vous comprenez donc tant yo lobi na mutune ngwana et puis si sous idée moni ba France nga par exemple yango wana ça dit que ozolo baba donc na kamata putulu ya bawa na sala na ngongomba pona talaka pe liwana ngana mosika c'est très profond c'est très eza eloko osakana na ngote moni eloko ndengwana eza émotion mona inspiré et puis faut que ça peut loko donc nazali ne fona lo bango lelo elite ke nzimu na ngamoko kofi ko na yimi bandeliti na suka non comme ngapele le so pesa nzimu na yo en tout cas e ko inspirer ngai faut bien ba que ça peut eloko musu est-ce que arrivé là au peu des fois au ba que bon et l'euro peut-être ba tout peut belé ba riva atatu moko ya yo na Koffi Olomide une chanson te retrouver binomi balé comme on dit featuring. Oui. D'ailleurs, tu as préparé featuring. Très bien. Tu as préparé featuring, voilà. Et vous en avez moi générique, mon pays. Oui, pas bête générique bien. Donc c'est que ça, j'ai bobini et puis boyembi. Non, 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 générique, ça part. Ok. Mon est en Afrique, on a le numéro 1. Il y a chorégraphie. Ce qu'on fait, c'est les deuxièmes, les troisièmes, on a la musique. Ce qu'on fait, c'est la ligne monte. Non, ma fanatique a la ligne monte. Mais il faut éviter que ce qu'on dit maté, ne connaît tout ça battle. Tout ça maramoga, tout ça sale. Tout le cas sponsor. Moni moko na se pena na wera son na Koffi pourquoi? Moni le kamabo, moni pesi na moye kandate à ce qui naï. C'est ça. Moni le losoki moi na moka moi ça lobi que je suis la plus belle femme na kacha na RDC. Oui basa ki to ba sekana ba ngaka baba ezane bongo zela to kutanisa biso kasi. Po nini banga musu to so ngo na osekate. Biso yalika fuso na premier degré. So muta lobi que na lobi que non moni ngana na zabo na chorégraphie na lika Afrique mobimba. Batu bakumi na kanda pene ya solo. Alors ngata na zo bango na nga pene sengo pene ya solo te. Na zo banga pe. Ozo comprendre. Po mutu mo pe boneti ba Robino ba ko sine ngai. Ozo comprendre. Robino ba fiolo ba nini. Taka picho na beta defate. Suka. Voilà. Donc ba yepa za ba chorégraphie na ye. Inos bi kutu ko lobate. Iba ko loba non fiolo bi Petro, zela ba ti la biso quelque part. Voilà. Ngana ko ya. Voilà. Attends, mais parce que que non, côté wana, ils ont parmi ma spécialité dans Gaï. Mais tous les habitants qu'on a peine à Oseka. Vraiment c'est important. Dernièrement, Koffi a bien Gaï. Abi, ayolo binini que na générique do yo l'équipe surtout. Zela il lokona bisa mikolo. On comprend tout ce qui na biso. Voilà. Est-ce que tout ça la bon côté vraiment? Faut ça la gaba kanda ya solo, ba ko kanela ya solo, yanga na lobi boye. Ce que pina to lingana nous musique avant tout les musiciens parce que musicien pas beaucoup fana yo buka ba pareil non anda côté musique tout le monde a déjà to perdre ba musicien minene mingi na mboka mais on continue à écouter de la musique de l'obi pe biso to kozalate to lingana no musique so bino mozana kanda ya solo otela mama musique mais on a mama mboka bo cha kanda ngote vraiment na moi ngati batu ba epena bo pesa biso ba tenir to ke est vraiment so mozana ba kanda solo bo cha mama mboka po mama musique na mama mboka te parce que omoni izo sala nga bien te. C'est-à-dire qu'on dirait Batou, le long na ko lo ba pasam boy. Exemple que on est pester ndenge zawana. En tout cas na moni génie bo misa génie moko le ka yangote nazo stimuler Batou pe ko travailler. Très bien. Donc na za mutu quand même na raison na kanabi ba frère na ko stimuler ba ondeni. Na bi bo moni inspecteur ndenge zawana mutu le kyango zate ba ko travailler. Puis on mona biselo mo ngabi boyende bo se la pe onga na obimisa. Ça nous stimule. Mais biso le stimuler musala les stimuler kanda. Kanda ba ba mo ko zona nenga assurer tout ça en tout cas to oser la featuring wana ya Koffi Olomide Félix Oise quoi. Na éviter texte wana soki ko ta pas banje to wapi. Pour boyer machacho. Mais il y a une confusion et Salamina dernière émission autour ça la pas ya de ronanga nati de colonne na PC Mbote quand il a nié à l'obi que Tchatcho za ya Koffi Olomide babi silence na yo et comme si bande rebelle alors que Koffi Olomide mutaya na kombo wana même Tchatcho c'est-à-dire que moni bato so comprendre te au moni tant mutanié li comme ça journaliste à cause na ba preuve ya ko la ngai skoyo na za documenter le quoi journaliste était ce n'est pas le moment na contredire rien et ce qu'on comprend pas na zali moni makamusu to va firmer ka so muta contredire yo bangi si opete moni parce que au moni na discussion to luka kaka to so ka raison te to luka ande vérité et ce qui sikoyo na ti lokola ko prouver yango mote ngana en tant qu'intellectuel ngana samba o sambwa
d'autant il y a contredire ngabi ah bon bon on a vu que Tchatcho ils ont makambo ya Kofi du moins déjà kombo wana ko beta pe style wana pe na ye muta populariser yango mais si on a moni muta contredire ngabi allez muso na basusu musu ngana éviter parce que journaliste c'est pas n'importe qui c'est ça qui mutu na balabala na olbane que non non ezala bongo mais un journaliste ne to solo no boy yo so contredire le kamoko boy faut na sala moi recul so recul wana mutu so na sepel na ngote ma reculer ndenge nini non na ba émission musu batunenga na ba nini na beta Tchatcho moni na beta Tchatcho parce que ezali mais on remarque nini banzi monanga musu ya la jazz musu mona pe na beta nga reggae so otali même paracétamol au mona batuma zo beta mawana eza biloko américain R&B voilà c'est R&B c'est-à-dire que mais pour na komikiti ça na yebi que non on a Tchatcho pe beta bon donc vraiment toujours ça la discussion là où c'est-à-dire que faut comment on monter à malama en tout cas donc na minute oyo on a premier degré na minute oyo en tout cas faut ça la stage mususu pour kabolanga sunga na Kofi faut appeler ba stage à sika on s'attend à mikolo mais non mais parce que tout ça bien vous mona maloba na bino que ça la so eloko moko te parce que tu comprendre que bosoni ça biso tu comprendre que ba bosoni ça biso yé moko Kofi azobake non yo lobi que ba kasi na générique zelanga eloko na bisa mikolo mais vraiment tout ce qui na biso concurrence moko ya kitoko et ça l'ambiance tout ça ba nini pour elonga na zozela Kofi pena loba pena que non yo lobi ko l'équipe de spectacle bon tout le gars sponsor on se prouver biso ka ngo voilà on elonga na zozela ndé yango wana parce que muto ko sala bongo na Congo za Kofi OK voilà parce que tous à peu près maïle mo na buzoba moko ça dit que ça muto mo ndenge ya raisonnaka eza peu près ndenge na raisonnaka mais mutu muso ozongo na premier degré kaka waseka lobi ndenge wana donc c'est que biso bana to banda biso te bani bo na bo comment makamuka na premier degré voilà c'est comme si on peut même pas blaguer c'est comme si on peut pas même pour blaguer mais c'est comme si on ne peut pas même dire certaines vérités OK et quoi ça la plus vérité concert na ya Olympia na poser aux questions te ba fanatique bino moyi sanga siko ya biseni ne lekiango to ke ne siko ndenge wana waze ko à l'Olympia de Paris et appelle internet wana oui sanga siko te biso to moni ya mutu boy leki o lobaka pona ki fanatisme mais biso mo ba professeur te ba bena que non ces jours là o ngana yeba concert o leki ya culture pays vie et ça au taboulet à beta ki l'Olympia ya on teleki à part wana vraiment sincèrement quoi baninga ba beta bien à Olympia mais rapport exacté voilà donc eloko ndengwa soko lobi ndengwa na kaka olobi mabe kaka en tout cas mais il y a un artiste musicien toujours zelape toyoka écriture na yo pas na ye fallait pour pas on a appris que était sûr que ça yom to promettait que kopé santo fallait même donc asenga ki yo écriture tout ça est-ce que azu yango déjà ou d'abord faut le baboy fallait azali jeune auto solo la kanaye de tout et de rien moni d'abord to benga na ba fo bato pour so moni ngana benga fo mutu do c'est-à-dire ozawa yepe so benga mona fo mutu ndenge nini eza la idi badiata fo mutu yekutu fo mutu osangana te donc mu comme ça l'émission là il fallait à l'obi que non d'ailleurs écoute dans 5 vient ngai nzemu asala la nzemu c'était mai sur la bonne sanité ah 5 nzemu moko boye ngata na lande émission na bia c'est bon ti na premier surtout bengani vieux ça la bien ça la bord moko boye ça boye voilà donc nzemu moko na sina ça na ngango OK et à part Renan ne sous préféré parce que aux autres dans ma pays aux bénéficier nango ba ne comme super ba bénéficier à part Renan yo pino au souhaiter un jour qui a yemba écriture na ba artiste nyonso tout omoninga na za pa jara ba parolier oyo akusala ba style nyonso papa Lutumba za repesa nzembo n'importe qui te ah te mais sikoyo en tant que parolier ayembisa ki n'importe quel artiste papa Lutumba nzembo faut kingani nzembo faut kingana imango parce que non c'est papa Lutumba tangi comme moko boye ça la ngam émotion bon ça la ngam émotion parce que azali buto apporter mingi na musique na biso mais parfois toujours rendre pena ndenge fallait pas comment voulez-vous notre 3e anniversaire à papa Lutumba manifestation montée nous avons presque seul na ministre de la culture maman Catherine Katumba na professeur Emile Moïkason donc moni biloko ndenge wana c'est ça la passe. Il faut apprendre quoi honorer bateau basala munene mboka ya musique na biso ya politique ya ballet et banini voilà donc un jour soki koyemba nazali prêt à koyemba na artiste nyo surtout et un message na fait rigola o tu kobima ah oui na très content na très content parce que ezaki sika na été ici sika na été d'ailleurs soki faire se souvenir
Bon na pero na to yoka na tena kofia. Kofia kangisi fere. Na souci na ngina bimisa yeka. C'est normal période voilà donc les hommes ont ma puissance. Pour quand ça fait il faut la puissance. Mais pour bimisa yesika ça, faut avoir la puissance. Parce que tant où en fait des isolés à Guinée. Faire ça qui mission mo boye. Deuxième premier soin. Ah, ça qui mission mo boye, alobi mabe kofi. Mais attends avec na comme on a été mais on comprend. Parce que on a bien fait na bio que nengo sali nengo na kangisa yo. Mais tant qu'on a la première convocation. Yeb sanga déjà. Donc la première convocation on a déjà et vous allez sauter. Bon faire la courage n'angate. Nabi ce que basala qui fait ndenge ni batindeli colonel moko ko. Mutu moka aboyer neti amoni convocation yango yo. Ça donc convocation liboso to keika comme ça ba yo ka wali kamongi sila nango. Nzoka tango ba komika kuna mutanga mona na sauter. Donc ayo tiki na maboko ya leta mbala moko komi grave komi ndenge ni. So ngana baki na soko moni likamane ngone salami yo benga ngambala moko. Oyebi ke ba benga na 21h. Mais nous on va faire ameki na ba relation na quoi. Ameki à se souvenir na dernière minute en film ngesi la. Amoni ke ola la kuna. Ah, bo benga na vie wana. Ta ba benga mamunga bi ah, mais bo benga na retard. Bon. Bo benga na retard. Mais obi mana lobi. Na butuna na bana fonctionner. Na fonctionner ti na ndinga bimaki wana. Pour nous ebisa ye ndenge koleka. On monte comme une étape oyo. Bon, sikoyo ekoleka boyi. Si masuko dans 30 minutes okobima. Et kaka ndenga na loba. Tant pas bima ka benga nga remercier nga vie merci en tout cas boyna boyi. Sikoyo mena poto sikoyo. Et là il fallait que le avocat makasi. Pour nous ali il fallait que avocat makasi quoi. Heureusement bon na ndenge na ebele ça ba juge mo ba ki ba avocat na yim basali ndenge wana. Mais les Camerounais paient, bon, Cécile va gérer bien. Bon, on a bien dossier on sous bien te. Pour banda bien jusque là, ils a peine clair. Tu montres na tapé ça version naé, mais peut-être même on a bien organisé peut-être conférence et presse. C'était quoi fait le problème. Tomoni mikolo bandeko babani moi maman père bimali banda bani suko zonga zonga. Ba projet zani na ba Félix Oisé quoi. Déjà là toujours bien épaisseur, toujours bien paracétamol là on la kibiso c'est Benezoé avec hommage à général de Fao. On s'est dit déjà banda c'est Robina ma wana au sarati. Ni di toroye bali susu. Oui, dans préparer un au pur. Voilà et puis hommage wana à Defao. Vraiment, nous avons approche des FAO. Bateau Baïbaki, tout soutenir le projet. Dans le clip, nous avons des Ngezali. Nous avons la pona des FAO. Nous avons les canaux. Nous avons des idées. Nous avons des idées. Nous avons des secrets. Nous avons des FAO sur le canal. Nous avons des non. Nous avons des bien. C'est le moment. Nous avons des gens qui sont là. Nous avons des gens qui sont là. Ils ont appris que si on tient mon to continue la piste to ko bina to mo penser na ye non la sali nzemo mo ki to ko makasi si tout va bien semaine prochaine studio Zobanda. OK studio Zobanda dans le bina yo ba faut ba sepela il faut tous en ndenge mo to zo kanisa ba tunabi ba sala munene ya Congo voilà et au sala bien makasi chers amis téléspectateurs moi je vous invite bo keneli sur la chaîne Félix Oisé quoi Félix Oisé officiel bo kende vous s'abonner puis boyoka ba nzembo gitoko acheli biso na paracétamol et puis épaisseur en attendant torozela et lo wasika ya hommage à général de Fao mais en fait pourquoi railler vous avez eu des relations un peu particulières donc ça dit que moni de Fao d'abord ngaita na longai poto na yaki a pona matanga na ye moni bon on a ça na kin mais na umela ki na poto mais ko yana nga oy eloko décida ki yango ezalaki ko rendre ko tala ye ko ke na cimetière ko yeba ko tala demeure na yasuka donc loko esalama ki bon na sepela ki déjà sikoyo na yaki ka ko kunda ye na ko kunda ye complètement te son na invité voilà il faut ce qu'on a yemba parce que yene autotika biso sikoyo voilà ce que je papa Lutumba au moment que yekutu to yemba ki kutu na yé avant même akufa yemo kwa zoba azoloba déjà ça ça le testament na yé na nzembo wana o sikoyo ezali pena que za hommage à des FAO Félix Oisé quoi soko lingi oyebisa biso oyebisa jeune génération lelo secret ya réussite na yo na carrière musicale na yo ezani no libalobi baleki bakokolanda
Ah, na yobi ki na sepe na question makasi moyen te. Parce que omoni malheureusement musique bato bakanisaka makambo ebele pour la musique. En fait musique eza lokola dissertation libela. On nous disserter kaka. Un musicien eza lokola avocat moko ya libela. Alors bela bino likambo moko boele muso ya bolingo mona yemo kutana na mwasi te. Alors bela bino mama bolingo mona yemo azani na mobali te. Mais c'est comme ça. La musique c'est ça. Donc eza avocat moko ya libela. D'abord les études. Différence ezalaka entre moto atanga na oyo atanga te ezalaka nini. Moto atanga apprenant à gérer makambo avec tension, sous tension. Moi tant tout ça là un terreau dans la classe. Donc on va ramasser dans 30 minutes, dans 45 minutes, on a tension là. Bana sur école primaire, ti comme une université, tension attention. Et on a un médecin sur me mêler même moto azo paniquer. C'est la gestion de la tension de moto atanga ça. On a moto atanga mingité là, nenga osekate mon asilika pam pam. Parce que apprenant na ma tension te. Il y a moins de likabuka attention sili. Donc ça dit faut bunda kaka fa finga moto. Parce que excusez, pour ça ba interro mingité quoi. Donc moto ça ba interro mingi asilika pam pam. En tout cas, donc différence c'est ça kawana. Au moins moto muso bona cause la grand artiste mais du fait que tanga mingité bona moins de likabuka premier degré mbala moko. Bouton na osala boy na boy. D'ailleurs kutu onini excusez, osala ba interro mingité. Donc ngwana bo baksa ba interro bato balingi basa la musique. Botanga mingi. Il faut apprendre. Donc, ils allaient vous en avez dans la musique, mais là, vous avez une comptabilité. Forcer comptabilité. Dans la musique, vous avez des langues. Vous avez des langues pour. Donc, comme dans le monde, le diplôme, vous avez un souté. Donc, comme dans le monde, non seulement il y a informatique, mais là, vous avez des langues boye. Moi, je suis venu à parce que dans CV, à part français, il y a espagnol. À part français, il y a anglais. Voilà, il y a des gens qui excusez, il y a des là, vous encouragez héritier Watanabe Otomoni à tout aux hommes pas sous diplôme d'État. Oui, ça dit qu'héritier a sali bon, on a solana héritier. A sali le qu'on d'abord pour sa maman avec plaisir. Mon héritier zangi maïli wanate. Ceux qui toquent dans la voie normale, va corriger pendant 100 qui va diminuer va point. Héritier c'est le premier, les monsieur à Congo mobile. L'Orient national. Mais là, ça parce que bana wana niveau na été. Ça là bon, on est les leçons de l'examen d'état. En tout cas, on va parmi les 5 premiers. Moni, faut ça là, ceux qui n'ont eu les 5 premiers dans bande les sous parce qu'il faut s'imbattre. Donc parce que ils ont examen d'état à niveau na sauté. Donc voilà héritier. Bana ne vous poser question là, batanga nan. Parlez beaucoup. Baksa ba interro. C'est bon ça la musique. Et puis mon faire croire binoté que pour mettre la musique il faut mettre la diamba. Parce que biso tantagini bana miki on ozobeta bazo banoke non so oboni so baksu diamba obeta so bien comment na beta déjà milingala ngam baksa vraiment nagina petit na ngamo boy mais c'est un ami Paul Kalengo kufa même akota même sana dikola diamba heureusement tikana ipe lilo sana poto na pesi Paul Kalengo mbote na ebisio nana parce que les colonies a bêta guitare qui tourne mais bolobine que ou bêta sous bien sous mais la diamba ya comme ça en série azo melango penas ko les kana bat balaxaki non ça dit que tout le monde là d'autres aspect ya kotanga tout le monde l'aspect wana et puis troisième aspect zali musique et ça la maka kaka na ki cité donc et loko wana na habité bon vous permettre ngana s'étendre mingité pour parce que ngana lo baraboy na yoka ande mawa pona moto bato basana kisi. Alors que baloba otamla na bibimbe na moto. Ouais, yoki baloba mais preuve ezate. Ça dit que nponanga moto il faut achana moto na yeke okoki kozala na kisi ya kotekisa manga kasi kozala nango te ya kobimisa ngo na nzete. Yango faut kozela ka nzambe ndenga bimisa manga. Elle était côté na kisi moko tupe ya kobimisa ngo na nzete jamais. Oya bo soki za randengo wana kasi nganga pesa pe na ba texte nzemo mama oti. Boluka ba parole poani. Parce que vous avez kisi déjà. Tu es ce que banganga o sata sali mikolo bo sala sko boy. So mutu ayi ko luka succès. Pesa na ba cassette ba nzemo mbala moko. Ayoki ka wana nzemo ni ba répéter ba beti. Bo mona ba zuluka ba parole ba sanga kisi. Au moins zuluka ba inspiration na ba sanga kisi. Donc ça veut dire que ça na mama kisi te. Très bien. Ceux qui artistes azo mata. Bon peut-être dans la kisi au texte manga. Mais yem ta mission na nzetete. Pour les inspiration ka ya nzambe. Au moins ba artiste to ba na kisi ba travailler pe ka mingi.
donc même bango moko bazokura kana musala siko nga musoza na kisi na yoki la kemawa ça dit que dans le sens que peut-être azomona azana ba vide moko boye yazo kansani kisi kama te ko combler yango non on nga mukolo mususu rapidement et salama ndeni équipe mona matete wana ya vient na biso tassin bon il y a équipe à foot il faut pas ça non qui ça va bêta si comme ça qui na mbongo ça la kisité ba ko trouver ngai rapidement ba que chef a kisi pena wana wana on na matete ba yeti ote ningi saboy vraiment faut tomber contre vita surtout ça qui cité vraiment sur au travail match on la bi en tout cas bo sali bien bo trouver ngai bo sala eloko moko te bo tikela nga match wala ba kei na ça rappelle l'autre ba gagner D1 ba gagner vite à D1 voilà ba yeba tsoma merci porte pour mon portail ngami nini kuna ba gagner ah ndenga mona ko ndanga na seki ba bega bina sale eloko te ba so ba ko féliciter en tout cas, merci beaucoup, M. Félix Oazekwa. Tu as vraiment tellement aimé. Tu as partagé sur le lot. Tu as eu ma verbe bébé, tu as eu matière et puis tu as découvert le sous ma case par rapport à mon tu bakala. Message à Souka. Et puis plutôt avant, si ça n'a rien à voir avec le IGF, tout le monde qui a dit que kitoko, texte kitoko, clip, ils ont correspondre à texte. Et ça vraiment qui tourne là tout le monde sous le on a fait le milieu pas une nzembo sous IGF tout le monde on s'est dit mais makambo beaucoup de temps pena pour nous réveiller un peu comme ça va cambier parce que mutu abandaki makambo za karma pas za na pena oya imbakite mama emote il y a pas embela IGF embela pena IGF pena OK nzembo pena fulu ka otala nzembo kitoko embela IGF omona karma pas abordaki aspect moko boye moni ndenge mutu ko suka na ba kraka lobi okoma bakangiyo na ba kraka boye osambwa tant on a eu un aspect mususu okebisa batuka bokebake mboka photo gérer ngo bien très bien ko fita ngo aye akena ngo nakisa mususu alobi ni nazo lakisa siko OK boni bilo mususu to monaka ezana ngo ni mbongo nango ebibanga pona makambo boye na sepeli do biso les trois artistes on a muta saleli partie na ye on a remercié ka Gilles Lingete a sala ba choix mabete très bien voilà nenga zo pona biso bon Gilles Lingete a déjà maele donc aza muto ayebi ke non on a bengi karma pas azana eloko ya kosala parce que azana eloko sali kofis ko sali mais asuka na biso ka te pourquoi pas artiste belé subaya na ba texte na bango ba yibela likamo IGF tout ça la réunion mo na IGF wana Gilles Lingeta loba phrase moko na tika la bossa na ngote alobi boy soki $100 et bimi ça dit que basa la projet en mboka kaka $20 ne zaka utiliser 80 yiba mana wow donc azana musala mingi ya kosala la prière na biso to tchaka batoloko ba Gilles Lingete voilà to tchaka batoloko ba Jean Simon Fouti ya SNCS lelo métro kin na kin awa ba osala métro ko sala pena non ça dire que qui sasa mobimba mais nga nazali ambassadeur ya projet wana OK voilà ambassadeur Gentili Ngobila avec le président de la République Gentili Ngobila ministre de la portefeuille ministre du budget na ministre du transport na entreprise wana métro kin ils allaient dirigé par DG Eric Onepunga Yongo. Donc, na remercie pe bango nde basalinga confiance. Nzembo c'est là qui déjà. Ils ont bima bientôt. OK. Mais zaka likamo ya nzembo te, zali likamo pena ya pédagogie. Moni avant franc congolais bima. To yebela ki franc congolais. Ponini. Elle était que nzembo na biso muté pesa ki valeur na franc congolais te population à comprendre que nzembo mbongo ezali loko esimbaka économie ya mboka. Voilà. Ya ngwa ngana lelo na zoba na population que ici, il y a un chantier, il y a un métro qui est biloko wana te. To protéger yango parce que ça pour intérêt na biso. Parce que moni ils ont un terme en français ba kleptomane. Kleptomane azali muto yo akoyi biloko ayebi pe ko sana ngote. Beaucoup kuta ele musuna ville brequin. Otuni mesiko ni nanga bi bon na iba kaka. Na iba kana ebelo na sana ngote. Donc biloko ya chantier atoyebi donc botika yango. Biso photo sala ndé to protéger kutu mutu. Ba jeune beaucoup la pe libanda. Atati ba 3h du matin, vous se relayer de façon que biloko za na chantier bungate. Ils ont intérêt comme. Ils ont intérêt na biso. Imaginons qu'un embouteillage à l'élo, to komi prêt à vous appeler un embouteillage à makolo. Vous avez un embouteillage à makolo. Poussana. Mabé. Ce qui le lieu vous faciliter ba nzela comme apolele. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Et Marama Solano ici l'a raté parce que tu recevras mingi. Moi ba mbote na batali biso puis message ya sukozana. Oui. Bon, mbote na on peut ça na ozang sabato. Moni. Mais moi, je suis un professeur Taïlo Lubanga.
mbote mingi na Eugène Diom Ndongala le puissant, mbote na Eric Gwenye Mobali, mbote na Dread Carolage Awechi, Jean-Calvin Mbweso, Emile Ngoyi Kasongo, MC Rogers le leader. Donc, Siméon Moussino, donc architecte intelligent. Voilà. Nazeka Luzeka prêtre. Ça dit qu'il va commencer à aller belé, Brice Mpangi, au moment où il va passer belé, on a fait ça babote. Mais le problème c'est que les moni bateau mingi totanga même na bakomo na bangote bango ba sepela na musala tozo sala ba o wana na pesi bango mbote merci na be fort bo sala ka moni Vincent soko permettre ngai banze moto sala moko comme ça 1000 kombote mais bato yo ko ba sa ba millions. Très bien. Nzembo ye moko te générique moko te ba ko ba no moni o ezana 300 kombo jamais ezana 150 kombo jamais ezala toujours dans 150 na c'est à 150. Mais moi, je suis dit qu'un jour, je vais aller mais à soutenir Rayo. À zo bunda pe pona yo. Voilà. Mbote mingi Ousmane Gavanje. La pesi mbote pa ya Del Piero MP3 Mantuba. Mbote mingi pa ya JP Diamantino Mobanga ya Talo. JP Lukomo mi corazon. Donc on dit que toujours continuer à comme on bimaka parce que soutien zali partout dans le monde. Na muto na uto emela lelo nzembo ya paracétamol quoi. Patrick Diongo. On a besoin que ça opère ça MBOTT. Ça a confiance quoi. Ça a confiance. En tout cas, nous avons Kitoko. Chers amis téléspectateurs, merci. Na Tanyo Soubozo qui a reté l'émission de Baouta puis on a essayé de parcourir artiste Nabino Félix Oisé quoi, nini banda et puis bozu actualité naé. Retenez que calamité Trobina danse ya défaut chez Félix Oisé quoi. J'ai m'imagine sur aux années et puis retenez aussi bientôt un featuring avec Kofi Olomide. Ça la peut battre bien mais bon Kendego épaisseur et puis paracétamol banze motoza na mikolo yango wana et merci na pause ça au caméraman assuré pour la prise de vie Dari Biwantesa et puis Oussama ndenge toza toujours na cette équipe sur la voix du peuple merci na ba bonné nyonso et la voix du peuple botali émission pour partager yango pour na biso tout le monde année prochainement bye. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans saliba master, na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques naturelles. Dans la ligue œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba qui c'est à partir ya banzete na biso ya Congo. Ba qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba qui si o ils ont na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba qui si o tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki et puis ils allaient pour retarder repousse des cheveux blancs. Nous avons un parfum na biso ou tout sali à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité nango, ils allaient pour quitter ça yo stress na kati yanzoto. La branche médicaments. Nous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Nous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Nous allons na kiss na biso zingenalis, supo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes, internes et externes.
ezali ko régulariser pe cycle ya ba maman. Tozali na kisi na biso Sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso Meamycine crème oyo ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie oyo ya ploposo, ba mycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na Diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen. Tozali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso Tondele Diazolo. Tozali na Meamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na Allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na Borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na Menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.